comédien baza batute na biso ba comédien ba bomanaka mabe. Est-ce que basala ki contrat? To ezaki nango kaka yaka to jouer total on bien. Elise a tourné film na Loenge. A tourné na Loenge a tourné film na Loenge Joyce Tumba. Fa ki a président Caleb fa ki a perdre. Ce qui déjà ba pesa ki Elise Mbongo. Joyce Tumba tamsu Elise ngaka a lobela makambo te. Bonjour, très à l'aise de vous retrouver na Vérité Universelle TV. Ndekana Sarabino Ngai Abino Joyce Tumba. Autrement dit Benzema de la presse, Nazara kaka a pour nous saler la bino musala, pour nous member bino ba information nyoso ezara na terrain, pour nous saler la bino ba analyse kitoko ezara kaka rien awa, rien que la vérité pour l'écouter les kakaté. Je passe derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman Babi et Didier Loleko. Babi mobala zanga moi si mazanga pe disu moi boya na masumu yanga zaka yemoko. Je dis bonjour à mon boss, à mon papa maître John Moté, ma maman Micheline. Je dis bonjour à mon superviseur Papi au Congo du Cofisson Frontière Aigle Mobutu. Merci pour notre conseil papa. Je dis bonjour à toi. Je dis bonjour à toi Balobi. Il est vraiment dans l'ingale na boake pour nous assurer. Je dis bonjour à toi Francis Aman Babi Swed Bank. Francis Aman Swed Bank. Bonjour place aux alliés. Bonjour à toi Tracy Tupamba de Paris. Moi ça pembe moi Sandela Minou. Divine Kavira la maman de Manuela. Rite au mot par rapport à taille la patrona. Je dis bonjour à toi Normi Bekanga porte-monnaie magique Yaye Bimsakaka et Rowana Bayanga. Je dis bonjour partout aux alliés. Bonjour une fois encore la babonné fidèle à Vérité Universelle au Balingaka Joyce Tumbanga et Joyce Nabino. Merci Nabino Nyoso Bosabonara toujours là. Singa bino bo s'abonner hein bo s'abonner ka vraiment na émission lelo na ozalanga mon côté na plateau lelo na omeka peu na analyse na biso lelo na koyamba invité mon ko vraiment ayebi koloba bo mesana pe déjà pour na yamba ka mingi to komeka ko sala analyse ya makambo o etali président Caleb obino so bebi ke aza comédien na Elise o pe aza comédienne a tournaki na film président Caleb Kande Zara na moto mona ango déjà na bagag de babengara bango président Caleb azaki na idée yo sa film na film wana alobaki abenga Elise to mona ki ba exilpe changa to mona ki ba comédien belé bazalaki wana bon comment après film ko salama après film ko pesa makambo et pesi ndenge batu balingaka président Caleb na batu pe balingaka Elise vraiment film talami film pesi makambo ko pesa mais à notre grande surprise to monique makambo vraiment et kendeli bien tepo na minto tozo ba Elise akendaki na parquet ko funda président Caleb basamba to moni pe na sponsor oyo azalaka na président Caleb Star Time parce que to yeba ka na Star Time président Caleb azalaka na chaîne wana chaîne ezaka Sunark TV ezaka Sunark TV baleka wana mais to moni que ba problème vraiment et komi ebele nde na baki lelo temps faut vraiment na luka muto alobaka bien na analyse lelo to komeka osala ngona Rosie to kozala vraiment na Rosie na plateau lelo Rosie amekampe koyeba to yebezaki nini sakini bonjour RK. Bonjour Joyce Tumba les Benzema de la presse. Bonjour na ba abonné fidèle nyonso ya chaîne na biso Vérité Universelle TV. Na profiter pe na pesa ba bonjour na Nadine Yota de Switzerland, motema ya tonton Honoré maman na Rihanna na Preston, na pesio ba bonjour Lambiozuma depuis Paris, Nemingeta PDG ya Mboka, pourquoi pas à MG Mamadouga sama problème ngbanga disque balobi pa na yepe na voyage assuré na pesio ba merci trop lipasa ya Tanya Mongwanga ndeko ya Zabi Mongwanga depuis Paris, pourquoi pas à Fondation Mukuti et pas ya président Vixon na Paris, bon séjour na Paris parce que na yebi kala mingi te bale 11 tozano déjà na Kinshasa awa toza ko sepela. Merci beaucoup Joyce Tumba. Okay. Question na yo réponse na ngai. OK balobi RK fio abwaka ka bassin de tina film babi moi ça pempe lelo vraiment to kangeli sur na plateau na biso lelo to ko betane ba masolo nyoso RK to vandika be yindi liboso to monaki Barcelone contre président Caleb. Makambo s'il était tout aussi ko Elise contre président Caleb. D'abord la rezo qui s'amani ça que de bande. Ah Joyce nazoki sango o na mona ki kaka na internet kandi ezalaka na koti na ba page na moni ba page nyonso batika ko président Caleb na Elise na comprendre ki vraiment dossier en bien té na comprendre ki dossier en vient nini bien té na ko lande la makambo ngo et ça là vraiment bien té to ebité Congo na biso et ça ba moi
ba moi to banzala nde komo sala biso tellement nzala leki biso nalali nanga na lamuki na bimisi mo actualité mo boy nalali na lamuki na bimisi donc ezo sala vraiment bien te ezo sala kitoko te vraiment Joyce Tumba et ça là nga bien te na yokaki ba makambo ndenge bimaki Elise azo réclamer mbongo président Caleb escroquer ba bilo mo bongo et ça qui vraiment bien te. Donc non na ba dire à président Caleb Toukebana a lobby que na heure ba benga kabatu pour ba ko tourner bazwa ka moi quelque chose ndeye pas lobby que na bagak musupa kenda ba pese ba $70 moye aboye ezateza que musala na mo basala ka yango wana so muninga bengi yo ezala na sinte que yo il faut landa cacher o muninga pesio mais to monu que Elif azwa ka déjà mbongo na liboso mais $100,000 azo singa président Caleb pourquoi Joyce Tumba omoni to sala msa na luengeti to sala msa na luengeti parce que musalo nde sombela ko elamba musalo nde sombela ko plante ya monde lié sakao misu efutela pe batu banda kuka ba misala il faut ko yeba ko valoriser musala ndeko Caleb abengaki ndeko na biso Elise po ba tourner po on eza gag te eza filmé ba propos président Caleb bazo ba benga na ba gag ba pesa ba $70 $70 ezambon batu misu ba pesa ba $5 ba $10 ba na ba gag ndenge za na ba pesa ka pe mutu ba ba po ya mutu o président Caleb aza déjà mutu moko asali ebele na mboka na biso na côté artistique asali vraiment ebele abandi pe théâtre leloté abandi théâtre kala omoni déjà ba bengo na gag ba peso $70 ezambongo belé $70 ezambongo mkete mais to bete la lisolo eza gag te eza filmé muninga zo bima déjà abimi na ndaku na ye film ezora 3 jours à Didier Loleko film ezora jour moi côté gag to ko sala gag obengi nga na minute to à 12h obengi nga 12h ti ba 15h déjà na aussi ça ba gag nanga so ezaki 5 gag ou 10 gag ti ba 15h 16h na aussi ça déjà so ba peso de $70 na journée au perdre temps sur 3 heures ba peso $70 c'est ne pas payer $70 année ba salaire ba tout sous ba travailler pendant 1 mois ba fouter salaire à $70 moi mobimbo bandi les premiers ti les 30 ba foutu $70 mais OK na gag ba foutu $70 3 heures à pamba ba foutu $70 et un bon mkiete et ça peut façon ya ko se justifier pété té alobi na sens que apesa ki exemple na pona la alobi que ye ce qui ba bengi eza na filme oyo ba pesa ki Elise yango wana nde oyo ba pesa ki Elise ko zwa po Elise azwaki to monique na ba abi ba exil péché nga bazala ki wana bango nyonso bazwaki mais pourquoi ya yo landela sous caché oyo mutazui elle ko nga na cop na nga mombe Rosie na biso ke Rosie zwa $100 so ba pesa nga $300 dana esa ko Rosie zwa $100 on dit ki déjà na $100 wana yango ya pesi exemple wana balandaka caché o mutu azuite mais eza na ngo mabete tu comme Elise pas za mutaliboma te liboma te aza taka mwasi kitoko bongo ndenge aza wana Elise vena bwaka bassin elonge kitoko makamnyosa kitoko aza nango alali neka la muki abanda ko landela président Caleb neloko soki président Caleb apesa ke Elise mbongo Elise alingaki akendi nango ndenge akena nango te to biso to mona kati to na millier wana millier musana biso nde to salaka ba musicien onde bazawana ba signer ba contrat na bango ya production producteur apesa déjà musicien caché na avant musicien akindi na production caché wana déjà ba pesio caché supposons ba pesio $100,000 $100,000 ko eza caché na ya production ki ngani ndeza bozo ki ndeta mususu na kinkole na maluku boke ko sa production kuna producteur a gagné na ba mbongo oyo ekotaka na concert en plein concert batike wana ba biyendenge ba futaka nde producteur a gagné ezate ke ndenge musicien ba pesa ki $100,000 nani producteur wana pe ako gagner pe moins de $1,000 de $100,000 wana ako gagner moins ako pe gagner plus ezate ke nani musicien ndenge na teka ki ndenge ba teka ki ba billet belé producteur wana lienga mbongo balandela ngote balandela kangote oka boyokana ki
boyokanaki ndenge oyo bapesaki yo liboso yango nde eza mbongo non soki to comprendre bien Elise a tourné film na loyenge a tourné film na loyenge Joyce Tumba ça que pas yebete que film ko pesa succès ou epesi Erozo sa likambu, il faut ça positif na vie. Erozo sa de lik. Est-ce que yebete que film wana epesa makambo epesa succès esali? Ah, Joyce Tumba. Film wana, ce qui ezaki ke epesa makambu, to epesa makambu te. Wana etali artiste te. Epesa makambu te etala ka artiste te. Pour mieux comprendre na dossier Oyo Joyce parce que ngane na bona église au milieu du village naza mutu ndeko ya Caleb te naza pe ndeko ya Elise te naza église au milieu du village tozo sala analyse to lobela bango mutu na mutu aye ba mabe na ye mutu na mutu aye ba malamu na ye oui nani Elise a tournaki nini a tournaki film wana est-ce que basala ki contrat na président Caleb est-ce que basala ki contrat to ezaki nango kaka yaka to jouer totala après ce qui makambango ko pesa ndenge ezalaka ke osali musala ba pesi yo kaka mbongo juste transport ndezalaki est-ce que ye ba signaki vraiment contrat na président Caleb ke ndenge eza boye tozo sala eloko tozo sala film tellement yo za actrice principale ya film oyo yo kozwa yo zwa ka asimbisi ata mo eloko mo ya malonga parce que na vie on ne sait jamais mutu o perdre ke saka yo nde kolo eloko ndo ko perdre yende fa ki a perdre président Caleb fa ki a perdre ce qui déjà ba pesa ki Elise Mbongo Joyce Tumba tamsu Elise alingaki a lobela makambo te a poursuivre ngote koyoka place au répondre wana nazoki souhaita muke mkolelo ko nda perdre ka mais président Caleb alobi bien ke bango nyoso na ba exil bango nyoso bazaki wana bazwaka mbongo na bango siko to mbongo a transport to bazwaka mbongo pena bayokana ki bapesi mutu yo mbozwa mbongo no boye yo zwa mbongo na boye azwaki mbongo na sasi tolo bakazwi mbongo a film ezaki babi il paraît hein pour confirmer te ezaki $10,000 na $10,000 wana ba son nango déjà pour son un film il faut que studio ba bon ça ba son un film deuxièmement banda kwa batu baluwaki ba déplacement na bino batu banda ko ya wana carburant na bino nyoso mais na mo mke peka ndenge ezalaka mo ba geste ngo bango na bango ba comédie so ba sangande ba salaka ba salaki mais ce ko Elif azongi pourquoi parce que comme on a so kazo réclamer likamambongo to mon appel ba exil ba obima ba réclamer likamambongo parce que to mon a film moment le président Caleb ba sala na exil a pe sala succès mais to yokra ba problème e bima raté mais pourquoi comment on a que tour et Elise batu ba komi vraiment en tout cas côté la histoire on est bandi batu ba comédien belé ba komi pe ko loba babi yango na beba na kana Marilyn yango ba makambo bimi a propos na ye belé que yesoka yo sali kambe suka ka bongo et ce que ça ba comportement na ye wana vraiment je suis désolée hein, parce que nga na yebi Elise te to mona ka ba théâtre ngo ka ne total na ba TV boy mais na on kuta na Elise boy te na tika ko pese mbote te na yebi epete na yebi kota vanda raté tozo lobela ngo ka par rapport que likambu et moto peli nango déjà baza bande ko na biso ba congolais il faut ko pesa ka conseil au monde ezala que ba pesa ki yembongo ezala soki ba pona nga Joyce na nzimite Elise azape liboma te na nzimite ke bayokana ki bapesa ki caché nende bapesa ki ba exil pechanga bapesa ki baninga misusu bazwa ki pe bapesa ki caché na e non pona ndenge ba tourna ki wana ngana yo nga soki na actrice principale ba senga na ba ngane na se exposé au moins na minute Elise ba exil ba tourna ki film wana ba to ebele ba yaki nzonzi ba tourna ki pourquoi pas ba tie bilonga nyonso na pano ba cheke elongi Elise il faut que Elise ba considérer parce que yenda miteki na ba fiche wana eze elongi Elise na serpent eze elongi sila te eze elongi sil pechanga te omoni boke pesa batu nyonso ndenge mote na film pe na ndenge ekenda bongo OK comment a l'air à propos l'air a benga ki président Caleb ata président Caleb bando yambete mais suka yambaki l'air a expliqué président Caleb que na moni publicité ezoleka na comme na président Caleb a proposé qui est $500 $500 $500 pour achana c'est na sens que bébé c'est le marché na été tant ba producteur ba koma passe et bébé c'est le marché na été na start time a boyaki Joyce Tumba $500 président Caleb a proposé que $500 yo Joyce kenda ta na ba nini wa sala ba pub ata
na otanga ba komba ba entreprise te ba compagnie te po na osela ba publicité te OK kaka ndenge ba fi ba kenda ba sali publicité aza figurante na iloko wana ba bimisi ba bamena kotombola mutu déjà na pano ndenge ozanso ba tio na pano il faut zo mbongo ebele $500 c'est rien kocha mutu elongia mutu na pano il faut ba bando photo chaque fin du mois ceux qui ont contrat il y a 1 an ceux qui ont contrat il y a 2 ans chaque fin du mois il faut ba fouta ka kocha mutu na ba fiche na ba pano eza GT enza kate mbongo siko $500 ye Elise na condamné ye parce que ayokana kina bien te avant ko sa likambo bayokanaka basololaka avant yinda so bo solo le simbité basi apembe pe bazé belé na ba comédien na biso na ba comédienne na biso baza tale belé basi apembe basi kitoko basi ya taille bazé belé mais Elise mutu nani président Caleb aponi kaka yo eza considération à considérer que Elise yanga pona ki e pe ya poni kobenga te wana eza ba affaire na bango ya couple na bango po batu misupe ba ko bengo pe na gagi boye pe oboyi po to ba comédienne ebele ba saka lolendo obenga epe boye bango moko kutu bakoma ba wana kutu yo moko nde benga ye po aza mapeka yo moko benga yaka nango mais déjà ba président Caleb apona ki Elise nini aza la actrice principale ya nini ya film président Caleb pe il fallait qu'il abongisa naye il fallait que ba solo la bien au pesi mutu mo eloko ne eloko to bomana kana mokile eza mbongo mama mbongo kabola mabote kabola mabala na famille mbongo mwana mbande kwa mama moko papa moko me bakabwani likolo mbongo ye Elise amoni ba photo na ye amoni ba affiche amoni ba nini ba ntuko lekana na Star Time abengi président Caleb pourquoi pas président Caleb pa yambaki il fallait président Caleb pa yamba et pour na koboma kaka moto soki yambaki ba négocier ki à l'amiable makambo biso to nyato ye ba ngote Elise ayebaki bien Elise ayebaki bien que film wana et avant bandoleka na YouTube et koleka na Sinar TV ayebaki ke eza ba film au total na Sinar TV biso nso bana monde tina bana poto ba bien mais pourquoi a commission grave a lela nini so to ki bien Elif na près de presse na sala ki lobby na conférence de presse na to ka ki bien Elif a lobby que azana problème na président Caleb te na Star Time. Mais comment le président Caleb a commis Kuna Rosi a couti combo na épée apporté qui président Caleb plainte pour nanini. Et bon yé Elise va travailler qui na président Caleb. Elise a les cas qui m'a mon Star Time te. Muto bazaki ne cop. Muto bazaki na cop ezaki président Caleb. Est-ce que na Star Time ebi Elise? Ebi Elise ba to sali ba fiche wana eza Star Time. Star Time a sali affiche par rapport que baza nani na ye baza ba sponsor et ça partenariat ya Sinar que na nani na Star Time yango wana tellement yo ndingo ozana batu na ba sponsor na ba soutenir ka yo mo mike basa est-ce que de sala émission so boa ka batu wana autant kaka ndepe nani Star Time pas sali musala na ye za na ndenge wana on a te que Elif abeti so ba ja2 polaire aye a lobby makamsu na miso abatuke combat président Caleb ezaki wana te mais comment na ke ba sengi na Star Time apesa $100,000 président Caleb apesa $100,000 président Caleb baza mbongo te mais toyoki ba popo muso bimi na se wana ezaki ateka range c'est que ba comédie belé ba sepelate nga atambola na range wana qui ça makambu et bon ce que yo siko kata mambo mbala moko ke président Caleb ala mbongo te na wa ebiso ke ala mbongo te yem to vanda na poto président Caleb ba lobby la justice ba bisi bango 100,000 ya lobby ke azana mbongo te c'est par rapport pourquoi le bakaza mbongo te na sens que nga déjà na pesa ki
moi caché nanga dena pesa ki ye nga pe na leki nga rose ele ko to ke cop yo lie yo nga lie nga sko o nga na leki na sanza o ayo sko vana nango ya baki na soske nga na benga ki ndeko nanga ayo jouer na film ndeko na biso leli photo na ye ndenge ezalaki na ezaki publicité sali publicité na ba panneau na batu alela ki pona wana sko président Kaleba ko fute sous 100,000 pona nini c'est que ya komo la na caché au président Kaleba zui ya film ya producteur azwa kaka roleka ezala nango ka bongo c'est que Elise pour mieux comprendre Elise azana mutu oyo ana mutu mobo na sima na ya eba ya makambo te mamba ba pano ana c'est sûr ayebi ne kopa pano te ayebi kopa ya nini ya ba fiche te soki ayeba ki yango soki ayeba ki yango ke ko koma na niveau wana il faut que asenga de ambongo banda kala soki ayeba ki ezala bongo il faut que asenga président Caleb mbongo makambo ndenge tosala nani Joyce soki président Caleb bayokana ki ne Elise il faut travailler na contrat bandeko na ngai eza nzonzing bien sûr mais RDA bosali musala bongo atako nani Elise asala ki yango ke ndenge bapesa ki mutu na mutu mo eloko na ndenge ezalaka après tournage bapesa mo eloko na yo président Caleb amoni ke ya liepe mbongo azwi mbongo ebele il faut ki pe a récompenser pe mwana wana na ndenge pe normal il faut qu'il récompense ndeko na ye omoni soki pe ke président Caleb azwi pe eloko te est-ce que mbongo nini film wana soki pelaki soki eyokanaki te na marché est-ce que lisolo Elise na Caleb elingaki betama elinga pe betama te ti ezobetama bongo seke nani Elise bayebi seke Caleb azwi mbongo ebele bango na bango pende bazana bato théâtre babomanaka kosala bajete comment déjà na association on bazaki nango to moni pe côté mususu pe comment ça la passe parce que ba association normalement bazala nango na ba papa masumu na ba elombe pourquoi pas ba benga ki ata Caleb na Elise ba vantisa bango parce que Caleb alobi ya kende ko senga na association ba vantisa bango ba solo lango na famille ndenge za raso problème eza même ba benga Elise ba carte Caleb au monde était déjà louchement besa place là kasi ya 12 te yo éviter que tu vivre na 12 na Congo soutenir na bango Elise ba comédien baza batuté na biso ba comédien ba bomanaka mabe on ya na ngoka je kizengi ndeto benga je kizengi ba beti bazo biso boye ba koto ba lo babu soki moni pe Elise ti atelemi wana ana batu kaka bandeko na bango wana bandeko na bango ba comédien bango nde babebi bakotisi Elise eloko mo ya mabe na mutu soki ezalaki pourquoi exil alobaki te pourquoi kingandi alobi te soki ezalaki ke bapesaki bango eloko te ifaki bango nyonso bayokana ekiri ngulupa baleka baloba mais mutu nyonso azo condamner Elise mutu nyonso azoloba boye pona Elise ifaki nani batu baza na nsima Elise batu ba ebele na nsima Elise pe Caleb ndenge aza wana pe ayeba ne pe kaka bandeko ne pe balingaka ete bango na bango babomana na bango pourquoi pas seulement que Elise ayaki nango na sens que Caleb aza anakin komona que to solo langa tana grand frère to beta oui azaki na kin te pourquoi pas kanga ki ata motema Rosie azela ka que mukolo bakoya ba vanda ba solo la est-ce que koke na justice nde yango neza solution ya makambo te omoni so mutu akomi na likambo ti na justice c'est que ya kosola bosimba kite ya boye simba avant ok na likambo na justice déjà nga Joyce na okoza na problème yo ozana eloko na nga mobo il faut na zwa nazo bengo na téléphone Joyce nazo bengo zo yamba téléphone te e pesa nga kanda te e pesa nga kanda pe eloko ngo na ebike eloko wana e produit mbongo ebele ozana mbongo ebele na nga il faut pesa nazo bengo zo yamba te ifaki président Caleb yamba soki yamba ki basola ki na bango alamiable makambo ninga ki ezala te soki basolola ki entre sœurs et frères mambo ninga ki ezala te comme bango balingaki kaka Elise aleki nango asote nango mbala moko na nini na justice c'est ye koto déjà mambo bebaki koto esimbaki te ndakende nango na justice Caleb aza ndeko na est-ce que baza na ba haine moko boye envers oyo na oyo eza te baza bandeko
tu omoni mutu soki de akomi na justice c'est akomi na suka. Ok, Rosie, comment on a les cambos déjà des comme la justice à kataki $100,000, $100,000. Tout le monde est sous ngamba président qu'elle est babi. Bah sambi c'est un bien te vraiment il faut pas samba ba on est livre. Ce qui peut baquer kuna. Bah preuve on y sont de kokale bazolo bakwe Elise ndemtu atindela ye. Ba photo azana ba voice o ye moko pesa ki ba photo na ye. Bachana pano wana oyo azowanga na balobi makamu nyonso alobi wana mususu alobi ne asolo me mususu ndeko mwasi akosi biso. Par rapport à place na Rozoko Lobani. Ce qui va preuve ça, ba preuve pe ça là bien. Omoni. Pour na ministre tozo e batena nya zolo ba vérité na nya zolo ba faux. Pour ce qui preuve ça, li comme bazo reconnaître que Elise ye moko atinda ka ba photo na ye. Atinda ba voix sa otuna oye ko simba ce qui atuna ki bongo, c'est que Elise muta trompé batu. Omoni a tromper ne bato ya comprendre que eloko ngo simbi ngana le na ngelo ka malonga te na sala bango boye pona bimisa bango mbon parce que biso pe ba citoyen mayele mabe to mayele mabe soko lingo faire chier mutu o ke belisa mutu liboma. Omoni Elise soki ba preuve wana ezali soki ba preuve ndenge baso ba preuve ya nini ya ndenge ba preuve ya ba photo na ba voice ezali ba même on a justice comme nani justice déjà kata ki premier procès Elise a gagné soki ba bandeli nini wana Elise pe au sala pasi er déjà gagné qui na procès ngo soki ya ba $100,000 $200,000 c'est trop er déjà ba preuve bimi wana moi te ke yo mto perdre o perdre nyoso tam susu yonde fo o dédommager batu wana parce que makambo ko ça na l'état ba ko saka l'état ti l'état soki ko si ba preuve bimi ya osambwe tozo zela kaka comment na conférence de presse na atanga ki kombo ya ndeko junior o azuwaka na groupe Sinark o junior kuta ki kotala nga mais junior pe atelema lobi aboy ba komone ko bima na buzo batako akomema ne kulusu atete junior alobi akenda ki koluka ndeko na biso Elise na bureau na ye na bon marché abenge na téléphone de comment na poso ko solo na ebisi yaka na bureau na nga na bon marché na bureau ne pesa ba développer na zawana ndeko junior ake atuniye okomela nini ndeba ya mbaka mutu so ekotalo okomela nini ya bina komela mai ache mai junior abandi ko tuna ya lobinde kunanga problème ango eza ndenge nini mbala moko balobi ke ndeko na biso Elise azalaka arrogant abandi ko tombokela junior abisi junior yo kutoki boye bimala be soki boye kuto elinga pona makamona te na yo kate so elinga pona makamona donc elle kope kala batinda ki be junior na saske akende ko solo la na ye tam mususu soka ndima ki kala baningaka memata na starta imango bavanda yaza na bavoka ne bango so za bavoka na mo bavandi ba solo soki ba mona ki kelinga ke simba te na lingaka talisa minduki ake ko bengo be justice akota po akatalika na mome ko mona ke junior pela ramoni muta komi ko tumbuka bongo atayo moko oy muta eko talo Rosie na minita muto ko mokatenela mutu muta meli ata mayo présenter que te junior abi atelemi abimi azwi na mutuka azongi est-ce que vraiment art wana ya sala ki metomoni na conférence abeteli biso disolo sous ndenge junior ayaki kotala ye est-ce que akosi biso po junior a témoigner soki Elise aza mosalo kuta et ça apeka asoni et ça vraiment soni to ebité ba ndeko na biso ya Congo basi bandeko na biso ya basi surtout 2020 na ebité basi kitoko batomboki na 2020 basi ya pembe to ebité to sali bino nini basi ya pembe batomboli manduki na 2020 so babi bakoyoka te ba porter ka ba plainte oya ki asilisa mobali mayele mabe oya asilisa kotoma basi ya pembe bolingi nini boso bo makop mama bozo bo makop mabale ko mapasi na basi ya pembe botika et ça vraiment bien te soki eza lokuta soki Elise okosa tokoyeba ngoka na justice soki peza makambo solo tokoyeba ngoka kaka ndenge ba memaki na justice yango ekatele biso makambo soki ezalaki entre à l'amiable entre sœurs et frères elinga kesila nango pe na kimia ta musu biso pe basongi internet tolinga tozwa sujet ana te comme déjà tozwi sujet wana biso bato ayi tozalaka basongi tolukaka actualité tolingaka so bopesi biso makambo bopesa biso ba vie o eza ba vie na biso nde tokolia yango
encore YouTube na minute zaki to lembaki ka moi suana ye kaka na mbali na esimba benda ye kaka la mobali to zusiko biso to sani biso pe to ko betela on pe na masolo kitoko to ko lukela ngo ba vi na nko to ko lia pe na nko parce que bino de bo pesa biso makambo nga vraiment na opesa kaka juste conseil et pas comme na conseil to ko meka un peu koyeba Rosie ba propos nyoso elifa lobaki na to banano Elise ba propos nyoso lobaki na yo moko la royoka ke d'abord au garda kini na ba propos Elise nga yokela kende mawa na yoka ki makambo moi azo loba et ça là vraiment bien te na mona ki on président Caleb a escoka ki o mono ça ko sala musala moi ko ça mutu musala o fele soit ke o sali pe na musala boy fin de fin au lieu pe l'autre côté mais mutu na gagné belé aux yeux l'autre côté eza mutoki na il faut lier na mutoki na eza mutoki na yo so que lier na mutoki na ote oyiba to sala nini il faut mutoki na ndo lia ndenge nani nzamba lobaki nzamba lobaki ki rolia na mutoki na yo il faut lia na mutoki na yo yango wana esala nga passe na mona ki on dirait président Caleb pe a escroquer na Elise et to yeko ka de côté nga na za na parti to za ka boy koto to kelo ka bisa DC7 to komi bisa7 ya DC7 côté ya nini ya nzela mabaku so ke boy wu biso pe to ke esali boy to komi ka boy to ke ka boy to zo e bate li peka to nini OK le royoke kisiko kota président Caleb pe asengi alobi ba bandela bazuzi ba bandela nyonso a zéro ba samba pona ba vérité eyeba na kota président Caleb kokoko lobani comme babi ba bandela soki président Caleb mtu azana raison na ye na kosenga peka justice comme d'aba comme na justice bako balango ka na justice basi saka na justice kata likambo pona ministre l'été za muninga na biso te soki likambo komi de na l'été ze so eloko ya mkete toti que l'état ça amsala toti que l'état ça la didelo le ko benanga vraiment avant Rosie a pesa ba conseil avant vraiment Rosie a loba to beta vraiment comment on a ezo ça la passe comment on a ndeko na biso Elise moi qui to comment ça pembe comment on a ko atakutu mbongo na yo atakutu ko réclamer eloko ozaki nango besoin o réclamer et pas présent Caleb to na start time mais il fallait pas au sala bongo il fallait au luka bo solo là bo beta vraiment o babaka bo solo li en famille soke simba kité nde yango bolinga ki bo kende ko luka bandeko na bino o baza ba mikolo na bino na ba association on bozala nango mais comment na boye et comme il faut mo ko sala pasi ezo bebisa musala na bino ba producteur ba oyandeni kale baza yaya na yo bo vanda bo solo la mais ka ko raisonner ndeko nanga mwasi babi ba bandela biso to tikika justice ça makamne po to apene loko lobate to apene loko lobate justice ça ka makamne ndinga monia po biso va makambo ekotaka o ekoti epage ekoti justice na kat to chaka maboko bo to zolzela ba to ebike kala mingi ate bozo kende tebi kala mingi ate bo kende surtout bozo zonga po bo samba tous les deux côtés bo samba biso pe to koyaka na ba caméra to koya to kozalana to kosaka musana biso o rolonga to kopesa raison o pa rolonga te to loba pe kaka ba vérité nenge zalaka po en tout cas to zomona te to loba nini na makambu oyo to loba nini bandeko nanga ezo sala passe vraiment ezo sala passe to mona ki lobeza kitaka ndeko na biso Barcelone ate yindaki nango me ndeko na biso Barcelone Alex ki biso exemple boya ki komema yaya na ye na justice bakata likambu Rosie moi bambote na yo na bato balingaka yo na conseil yo kopesa bango suka to komi na suka émission na biso conseil nanga ezakaka babongisa parce que c'est la famille quand ndenge président Caleb a considéré qui ndeko Elise eza ba comédienne basée belé
bato ko travailler na bango vraiment basé belé mais président a nini a considérer eza considération mais ere comme ma makambo aboué pende pesi vraiment qui to côté pesi vraiment pas si to ko senga na bango ba meka un peu ko bongisa ba bongisa musala pona ba tirement ouais kenda kezonga ki et ça la vraiment qui to côté wana vraiment na senga na bande ko na biso bo bongisa c'est la famille muto ko boma muninga zate mutu pa kotela muninga poison zate bo bongisa ba merci na batunyo so balandi biso partout dans le monde hein. Merci beaucoup Nabino na pesi un grand merci na Nadine Nyota de Switzerland motema tonton honoré maman Ariana Preston Enjoy Massamba na Basel président Vixon Mkuti depuis Paris na pesi ba merci à trop batunyo so ba soutenir Nyota officiel TVP na sengi na bino bo se désabonner à la vérité universelle TV bo s'abonner na chaîne na biso pe Nyota officiel TV parce que makambo c'est la famille bo s'abonner pe koto bo zongeli lisusu na nini na vérité universelle bo s'abonner lisusu donc bo s'abonner massivement parce que beaucoup zala jamais décide okutani prochainement. Merci à toi Joyce. OK, merci Rosie. Lelo na mbela ki bino Rosie boyo ki vraiment Rosie ndenge alobi ndinga répondre na ba question na biso na linga ke Paulo Barabia. Merci na bino nyoso bolinga ka vérité universelle TV a wezaka rien que la vérité. En tout cas to rozalara a pona ko meme bino deuxième procès ya Caleb Tukeba nana Elise bokoyo kaninge koleka o pa rolonga to beteli maboko o pa rolonga te to loba pe mbala sima so boyo kani ko sa ba film oyo bo meka mpe ko bongisa eza cop là ba bengi na cop il faut meka déjà ko yeba là bo benga na cop na tourner bo pesa nga combien cop eleka ndeni nini le bo sala rateka ke ba bengi mbangu yo wana ye mama soko ye ozwi $100 kanga motema po so film sali succès ko ye suto le kala TV o pesa so mutu pasi biso to ko makoluka to yeba to leka neni te le bosaka ba makamna bino ba caméra za raté biso pe ba journaliste to za rawana te do bo bongisa déjà merci à toi à vos caméramans babi DJ Loleko mon balazanga moi aussi merci à toi merci à mon boss à mon papa maître John Motema maman Micheline je dis merci à mon superviseur Papi le Congo Liko Fisson Frontière je dis merci à toi Balobi Francis Aman ah babi Francis Aman babi yende nazane mikolo je dis merci à toi Francis Aman Swedbank je dis merci à toi Rit Omut par taille merci à toi Divine Kavira la maman de Manuela Naomi Bekanga porte-monnaie magique moi ça mbinga babi yaye misagara héros merci na bino sublinga ka Joyce Tumba autrement dit Benzema de la presse merci na ba abonné fidèle on est sur linga ka biso ngana bino to kutena émission sika